Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozola Nabiso. Bienvenue sur notre émission Vérité, 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 présentée par Paul Moukeni. Moi, je suis Moukeni, je suis Balobi, elle a fière, il y a Rosala Moukeni, parce qu'il va comment Moukeni décharge, kilo. Maëlle, Maëlle. Nkolo bilanga mayele muyibi mayele nani ba oyiba tant musu ba oyiba yo. Merci na Gucci Sinda bi Montréal notre cordon, pourquoi pas na Daïda Imbelanga wa simbi caméra, pourquoi pas na la patron na bi maman Mokonzi bi maman Saratola oh wapi maman wa pesi pour la chance ya kozala na espace kitoko boye espace balobi vérité lelo et bimi libanda lelo vérité ça la libanda et ça le plateau et ça libanda vraiment ils ça la bien tozara wana lelo te ko beta moi li solo na actrice na biso ya mboka na biso ya munene oyo asala pe ba impact en dégâts o pese pelisa bino asekisa bino na banda ko na bino ezali bongo mama 7e bagarre on azali na plateau mais avant ya ko pesa mama 7e bagarre ba mbote tika na pesa mbote na Jonathan Kivuna ba bi 10 ami bali pourquoi pas na Maurice Mpiana Tishimbi ba bi machi wa mumenu pourquoi pas na mon frère à moi ba bi notre soldat moura ya propre Albert Manzila Ndwenge soda moya kitoko bambote bisuko zali. Bonjour maman 7e. Bonjour Mukendi. Bonne santé. Oui ngolo nzambe ça va. Voilà lelo to surprendre qui te va maman na besoin to beta moi. Oui tellement que vous avez les kinanga c'est normal na trouvant normal tant mobengi talaka Gucci Sinda donc azawana quand tu le toujours donc ba melana bango ba mela mais ba bossa na to mela Sinda au Sinda yango nizo bikisa coronavirus. Donc voilà. Vraiment là on la migolo na lobaka mayele toujours migolo bilanga mayele muyibi pe mayele ba koyiba nani ke baba yibilanga Sinda mais Sinda ba ko kati. Voilà maman boni pour santé na santé c'est bien ngolu ya nzambe nzamba zobatela talaka biso bana prophète Konde Paul Dominique donc toujours à bonne santé quand vous au monde malgré passe na mitema mais Dieu fait grâce donc on est là. Boni boulot. Oui, Moussala est bien, tu as arrêté avec moi mon pour la matin à Maman Chako, mais ils ont évolué dans bien. Mais on a besoin de répéter, au quotidien. Non, tu as répété, n'a habité sur ma groupe, nous avons répété, mais nous avons répété. En tout cas, toujours tout le temps, presque chaque jour, dans matin à place, toujours là, il y a un abisso, maman abisso, un abisso, comment dirais-je, collègue abisso, Maman Chako. Voilà, le lot, Maman Chako accueilli. Kakaboué, atiki bino sans couper la maladie ya grave ya makasi oyo ya lino oyo lelo bato belé bato attaquer hôpital bino attaquer bandeko ya musala eloko ni boko le na bandeko bazota la biso conseil ni boko pesa na bandeko wana bazoli ba biloba par rapport à hôpital. Non en tout cas biloba lo ba bien mais ebo marapé pour prison ezali na biloba loba sozo loba ça contrôle donc okoke na pe boulot bien ngenga ou bien ba memuka na makala awa. Donc yango ba so faut retourner ba langue cette fois pour misali kambo oyo ba lo oni zo bimisa malamu to ya mabe hôpital oui maman Chaka ko faki na hôpital donc ezaka parce que père d'artiste monene Chako donc lino minu kaka misa to balongola ki to zangi Chako to perdre ka di kubo donc vraiment ezo sala passe mingi mais balobi l'on propose de dispose donc to tikine sama boka nzambe otiki nyonso na maboko nzambe lelo bandeko Maman Chako ebele bazo attaquer na hôpital ya liboso ba balobi non ba porter médecin na sala qui opération plainte so balobi non eza na ngaka juste pour ba memaki bino kuna ba tche ba bozo soin ofele bazo landela bino te yango na esali ki même Maman Chako na liwa lelo ni merci pour la parole Paul Mukendi babilo muso sengaka omoni ngata ngepela bela kaibela la bela rambasu nga bakata elo kolwa mais tellement que nazala ki on a comme garde malade na ye et ça la peka na hôpital au bisika Maman Chako kufeli donc tellement que nazala ki misu ya kufungwama tout le temps na bana ko benga papa Daniel mais kuna ordonnance mutuya ba ordonnance kuna zara ba 2500 ba 4000 ba 500 ba 1000 au moins pendant côté radio 1100 donc vraiment ils ont vraiment mutuya
vraiment na hôpital on a sur l'été autondité au l'été dans ce babanine sur autondité au sala aventure té donc pour na couper sa carte oui bah penser que artiste carte nga carte té bah penser que artiste comédien carte bon tout ça est belé mais bah penser que juste 100 personnes pour en attendant non bon on a 100 personnes nous les Congolais les Africains to lingara mingi mbongo ke via mutu vous comprendre attends bike mundele mta traiter ki mundele na ndi rythme congolais donc mundele mo moni congolais za docteur mo pas occupé mlingane ka occupé mlingane congolais bon mundele ozo makasi ndeni wa aussi mandeko naye comment quelque part biso moko ba congolais to lingana raté mutu rola chaque fois ça eli Mobutu asaeli Laurent Désiré Kabila asaeli Kabila les fils asaeli Fachi dans un mutu moko oyo toko négligé voilà talaka il y a beaucoup de gens dans lobby ezanga karaté internet partout na famille ne moko ninga lobby que non en tout cas de 9h à 16h ba aussi mayaja maman bi pendoté mais talaka niveau maman na suki maman bi penda kenda kité to yebité donc maman bi penda kenda kinete donc maman chakalinga kufa kaka ozomona tant mususu mambi pendelo ngana mituna ngina baki asoma mpenda mkendela ki avant so que naita ba 10h mais tant mususu macharaza na bomoyi mais le gars mikendela ki ba 16h wana donc place ndegone abenda ki akia comment dirais-je mema ki molimo nae parce que ba bia zo ka suko lobate donc nere katana ki déjà non pour mdalo ba susta comme ko ça na ba signe comme ko koma donc passe minga choc makasi ko perdre vraiment ko perdre ya Jackie donc voilà maman c'est un bagarre et le ko ezo tungisa bande ko belé tobi arna biso batu na yamba président Modero on a zo pesa mbote bisika zali ayebisanga soki lelo ba Nigeria baza Nigeria les cause ya ba terre congolais ba père na biso ya kala wana mais lelo biso batu tozana richesse wana mais pourquoi bozo ko développer le Congo té est-ce que ba konzina bino penza bazwaka ta ya ko landela penza acteur moko na moko té oui mukonzi alande la famille na été bana na été mo le bo masko ba konzi ya biso ya Congo ya RDC ba konzi bo comprendre bon ezali sika toujours ça l'émission o kuna faloba congolais to zaka bon na Congo donc faut comprendre biso na bilembo na biso voilà ba konzi na biso ba préférer nan bo sala na makambo ya bango mo nanu bango ba lingaka yango ba benga biso ba mendiant pona nini pour ceux qui n'ont pas souffrance, pourquoi balingaka tous en souffrance? Parce que le gouvernement nigérien équipe acteur na bango, actrice na bango, na nini, na nyonso. Au moins le gouvernement na bango peut pas bon espace mo ba retourner aux hommes. Babi que zone au tournage Rosala, au moins la télévision ba si ba annoncer na radio balobi que non jour boye événement moi ça à ma place boîte ça c'est bêtis donc c'est que de base à la kimia aux hommes mais chez nous ici na kosa hotende kona nzambe na lola zoyo kangai avion pas makuta to ndo image ka to tourner ka to trichanga avion ka oza na fikine mais il faut moins na bakamba mo la biso fo l'état boy na bobasa ba document mais to linto trichanga après ça la kaka avion ya pas makeba mo na kenan na kiti na avion ndakoti na avion ndakiti na avion pour mo na que nous les Congolais tolingana raté toi mitema mabe vous comprenez qui jalousie ndeko na moko on les peut soutenir yé comment dirais-je producteur na yé obimisa mbongo pas sala musala malamu zuma so la bimisi mbongo ya robonga mais non yo pas pesa yo po bonga et ça réciproque non tant yo ba tiona oza mokonzi ba tiona esika po osunga pe baninga balabika te po sunga famille na yo bana na wa makango na non. Oh, non, les artistes vraiment jouer bien. Bon, les lois sont là, président de la République. Bisous, on a sonné pour ma maman, on a calabando, il y a un président de la République. Na Mobutu, c'est ce que. Ngai na sali 21 ans carrière nanga oyo. Bandaka tokena olia na Kabila ben sa biso na Kingakati. Ozomon. Malamoko. Ozomon. Il faut tout le bakabablo mususu. Donc faut tout le bakabablo mususu donc na mboka na biso président de la République ben ici artiste na ye. Nazana beso na yo kabino. Solo la na banana yo parce que biso ndeto fotaka bango biso ndeto lobila la population yo ka rende biso. Alors, bon fani babi mokonza mboka ndenge za wana azana beso ba artiste. Alors tout ba délégué bino bi que no président mokonza mboka azana beso ba artiste. Yo ko no ponaka basi na wote ba makangu na yo te. Hein? Asa ne bona.
Après, on a basi na été na ba makangu na pour président de la République a besoin d'artistes. Soko tia ba makangu, mais tia pe artiste ba zalawana. Pas de musu mokonda mboka a besoin de solo na batu wana, a besoin ba santé na biso, vie na biso, toujours avancer ne to tambola ne to évoluer ndenge nini. Mais maman c'est un bagarre na nyo ça. Maman chaka lobaki yango awa. Abi er yango botika ngana lia. Vidéo yango ezali les autres étaient circulés partout. Tambola. Ba biso ko ba mo sala on ba nenga mabe ba bi ono za ko boke la famille ba mbwa. Ah ba la famille na été. Ngam net ngapena lobaka na famille na ngai. Na lobaka ngo er yango pesa ngana lia. Et te ngana kufu bombo pesa famille na nga. Ba famille na nga ba yoka ngo non. Je suis en vie, je suis là. Là c'est la même famille na nga en face ngam ngam bakunda ngai bande ko na nga population to kolela ngai e ko kunda ngai. Ta musubi no bakana amso na zona sirigi makas ndako. Ngabi ta musubi no bakanta bino bakitaka ba mister bino to ko feli ya mbongo ngaba kundela ba pesa ngonde bino. Bino de mo rene na sima na ngai. Ale on to senga bango no ba pesa biso a droit na biso. Batika ko kitisa biso to za la rabaisser tina c. Nga 7e baga pona lia bien fona boka José di Moina long jambe. Nga 7e baga pona lia bien fona boka Aminata Ndongala. Nga pona lia bien fona boka Léa Nsoki. Nga pona lia bien fona ndako fona boka Sainte qui sont pas. Vous trouvez pas ça que nous a normal, c'est anormal. Aux hommes, côté on a vraiment protéger biso pena ba sunga biso, ba zana biso longo. Ba senti pena que nos artistes sont kufi até. Oh gouvernement est on va soutenir quand même déjà bah ça déjà bien organisé tout ça bien organisé mais chez nous non voilà maman c'était bagarre au to le belo mo ya président ya mboka mais tout au monde na mikolo uto le kana union sacrée tout monde qui présence ya ba artiste commandé ba sala qui on a tout monde on a président ya non on a président ya bango tout monde ça qui ba ki cop na bango oh ne ba na cop ba ki na cop na bango ki cop na bango comme na bango sokende bo ne ba ke wana bo siko ma président bisa ki bango bo bisto yebi bango te otile lo makambo ba yebisa président masumu bino ke wana non natangi komba mutu te sala ngaka singana bon en fait ngana zotangelo bato ba kotaki na union sacrée ba kotaki na kotanga te pona na besna ba kotanga komona bango te ozo programme mo na tangi na télévision bato ba kena makam na bango ba kena beta de 15 na bango ozo mon siko so ba kena beso ke non ba lobela biso comme ngaka yo sala na mo kote ozo makamno ndenge na ote o lobela te lobela bande ko na yo yango na sepelaka na président Anosanzo na pesi mambo de belé biskazali ya pakosiko donc président Anosanzo a na souci ba artiste nyonso artiste abundela ba artiste ya ne mona jipe masamba babundela ba artiste bazala bien ça ka te non ndenge za boye président de la république ko bengisi ale bo sali ka clic moko boye bino ka bokei on dirait bino ka ndem boye ba français bino ka ndem boye loba parce qu'il y a beaucoup de gens pe batanga bazala intellectuel pe ko le kabino bazali mais bazo donc bo fina bango ba ko banga na bango ke tamsu asto na tilo ko beska boye na ko so malade bino ko kufa na kei vous comprenez donc là on se comme ok ça peut pas net ngana ta muta na c'est la mine président ante personne ante personne na bosani ana INTPC merci na ndongo rappeler ngai wana za biso sub artiste comédien c'est homme tenait pas président mais kasi bango no bakenda ki donc c'est que INTPC ndeka nde yango wana parce que biso no tozala na kati ozomona et donc ngana senga na ba papa na biso linga papa na nga makasi tozane mboka moko na ba Congo na linga président Massou Makasi mais là on a resenga kaka tant que mon papa notre aîné parce que hier bandi théâtre biso ba na mike to na télévision ozomona ozo comprendre ngai lelo yo to comme ko fa na pesca moboye na yepe na lali papa Massou papa na zo muté sala nga passe au moni niveau déjà to comme là donc ba meka un peu yango na sepela na président Elombe Sukari na pesi papa bisika azali mbote mingi vraiment ba na moko mon papa na linga ke mingi na sepela na sagesse na intelligence na ye vraiment azo bunda pe pona biso mais papa kota la ko pona raté so kota la pona bana mususu bazali ba 7e bagarre bazali bato belé baza ngana tangi ndenga mo na 7e bagarre parce que les autres on a peu mususu ba mususu na 4 on a peu ba kenda ba bisika mususu ngana comprendre na mituna na bana ko mituna liboso ngabi mais pourquoi ngai comme na ba longola ngo kana ba bisika wana mais tellement que na sa mona nzambe mona prophète ko de Paul Dominique na va na réfléchir ngabi non quelque part le malheur est bon bato musuba lo barake nongo ngano ko kite nzamba ko sala ni akosala osomona yango mo ngata musu miré na garder silence na ebike un jour nzamba ko sala un jour nzamba ko fana pe boya ebisi pe mama Denise abi nengeza boye Elombe nazana besoin 7e bagarre un jour maman ko tanga komo na munoko na ye un jour maman Oliver lo barake non nengeza boye Kingandi nazana besoin 7e bagarre osona nanga kuno tangi kombo mama Denise non, quand maman Denise est président Elombe non bon quand maman Olivier tous basé belé
Ozomo na kotanga sukuna tanga sukuna kombo nyonso non il faut protéger voilà on est dans la hypocrisie mais bon comme ni c'est comme na ngona nini mais ngaza la hypocrisie yango mun pedal nga bakankin tena batu ngosala bien na batu ko sola bien na batu donc voilà tozoko bagana mama 7e bo santi émission za show ye moninga da des show après ça fait émission show voilà tozoko bagaka joyeux anniversaire na balobi la patronne na maman Glody la mystérieuse balobi abotami bongo balobi les 30 so yeza ya koyinda de na Ferland wana de antaba ya kotumba ma déjà tokozala wana mais mare biso tozana ndinga kine voilà maman 7e anniversaire à vous maman 7e elo momboye ozomona ke bakonzi bakoza na posa ya kosunga bino mais bino no ba comédie bolinganité baluka raison te que no ba comédie bolinganité attends chérie bakonzi baza eza ngana bango ezala obligatoire il faut soutenir biso est-ce que biki na pona population ayoka nini ayoka bakonzi biso to pasa baleka travers média donc biso bata théâtre baleka ba journaliste baleka na ba porte-parole na radio tout ça donc biso to transmettre un message aux populations et yoka directement toko fa na course bobi to sali ba nini bobi to sali gag mo be théâtre mo boy ka population da hotel da si mo baza tango tala ngote mais population taliango est revendiquée vous comprendre baza nga bango c'est obligatoire parce que nous sommes des artistes na bango la pays musu souté mo bakonzi bazotala ke il faut bango ba soutenir biso même à 100% à 80%. Mais maman 7e bakos ko soutenir bino ça va mais ozomona teke boka boneza ka tala yona ba groupe ebiki na mincho ba couper billet ba association comme belé tout wana bozo elo ni boila non ba association ezala depuis kala ba association na tuzaika na tuzalanga na a intéressé na pakosiko na to kanisa pende ngego ya lelo yo oui bébé chérie eza normal babiloko ne surtout to sala rateka ka notre kenonga pa masumu non surtout tali afar eza coordonné par maman Marie-Hélène biso ne stoza na kati afar bana basi ne sto bazana kati afar bazana kati a NTPC bazape na kati pakosiko bazape na kati to kanisa na tu comprendre ngai nazana afar nazana to kanisa naza partout nazana pakosiko oui parce que naza artiste ozana fiche association ozana fiche association pona nini oui ozomona teke oza mal organisé te toza mal organisé te to sala bon pona nini to ko ta musu zana eloko mo boye 50 faux l'état salango comment était to sala Pierre Tombal est-ce que tu connais le gouvernement mais lo kona merci vraiment félicitations à l'artiste par rapport à lo voilà ya moni to sala to créer une association wana to me mana nteke no ekena na ba NTPCT ya mo to créer ba moko na biso ba afar ba emono vivant pour to ko sala lo mo boye mo vite fait boye et ko singa katike non il faut to kena no boye na biso mo ba kang bo $20 tous à la prête pour nous cancer directement au monde il y a un moment qui na ba docteur oh ba traiter qui maman Chako il fallait qui ba simba maman Chako ba pc qui so qui c'est ngo ordonnance ngé ma $10 millions aza mutu anga ki mate aza artiste et lingé futa makaka ata ya ko bela na banzela ba bela ba chata ata kitunga ba chakaka ozo comprendre ozo monde quelque part bango mo ndimba bimisi sur hôpital mabe point d'interrogation il y a un docteur na biso en tout cas ba tenir biso rigueur te ceux ba moni so to na ba hôpital en tout cas na hôpital na bango ba yamba biso nanu oyambi nanu mutazwi soin obongisi mutu na bigeno o artiste na ngai obongisi na comme santé malamu alobi bon siko maman pour santé comme bien o artiste na okim hôpital te pour déjà vous la soni na ye ba ko santé baga kim hôpital nga santé baga na kim hôpital ba jaba photo na niveau na réseaux sociaux dans le niveau de réputation de bébé au monde directement tant on a boire affaire et boire qui bon mon boire qui et mon nous vivons boire côté boire qui par aussi boire qui donc on sait boire qui battre les mi ah et c'est encore mettre bah c'est un hôpital qu'on a $3000 OK bon nini boy côté boto sangza mbala moko tant de ça qui ba nini autobus ba combien ba $4000 ba nini ba nini comment dirais-je ba tombe bisa bambonge be apparemment olikambo hôpital wana ba tebeli bazolo belango pona nini koyoka artiste na biso yang nene ya mboko lisusu azape icon yangi mosa sa ikuna azaki négligé
akoki kotraite te na minzo yango sa bimi kuna ake ko so en place mosusu nyonso wana ozomona te keza soni pona critique na biso et so na biso te biso pesi so ba carte so na biso te mais bon si pesi biso ba carte si ko zane que faut muto ça la suivi ngai tangu na biso ko deja ngata na ngine pe na hôpital so il facture bimi bona beng maman livre mama tala boy so ya mbite na sali message moi papa Daniel yembango yako tika mbongo mais kasi ko yo moza yi contact na maman Olivier oh mais siko kasi bon nani baba oh bazana na pas maman Denise baza directement pas maman Denise tant on va passer ma carte ba bi que chaque mutazo bela il faut pas ça la suivre à chaque c'est ça comprendre bien la négligence ya bato baza pe mena mamba artiste comme bazo ba kutu ke ba ngola na ba minu kutu na ba sebeko on fanya na ba sebeko est-ce que chaque sang qui mort on na sebeko ko siko lo mombo e sala nga passe na yoki ndeko na bango azolela lobi azolela kutu te mais azo pesa message na ba télé alobi bino ba artiste bisika bokenda ni bokenda ngana ebite etali ye bit parce que ça ndeko artiste tant alobi bisika bokenda tant musubino li nga pe na occasion na kozana na yo le bana nga bazana agine bana nga ba miki bana tata na bangonga mama na bangonga bana nga do mona bango voilà tous les gars espace na va comprendre que donc ça te changer page voilà maman si tu es un bagarre j'espère que tu comme qui vraiment na suka émission na biso ce qu'on a habité to betana le solo muke maman chako aux avez chance au travail na eh belé oh net film belé ba film belé vous savez bandeko bazolanda yo film nino yo au travail na maman chako et marka yo oui na osa na film asuka ya moninga moko ya théâtre et maman présidente moko groupe mususu do sala kina ya asuka awa na joie ki moi na joie ki camarade moi na poto to te poto to ya ki ngai ba moi na iba ki esa ki ba document na nyonso donc ngaza camarade moi na go lancer na go transmettre ko pas ko transmettre mais na ko passer message ya ki moi na a sala accident a kufi. Donc, film à souka moi, tout tourner maman ça pas même 3 semaines sur 4 semaines. Allez, nandé na yo ka maman santé za bien té. Nandé jour qu'on a so na bengi kera bien on a tourné jamais maman zo ka bien té. Yo mon na profil na na photo o wana maman le bogo na tamabo parce que zaki joue à tournage. Ozomo. Au jour on a kenego na kita ba on ba tourner maman on ba kata tournage, ba tourner ta zo ka bien té lo ba kuta chaka bokata na tourner té. Donc sentiment que mutu mo on dirait azo nyonga azo regretter logo moko boy tala mukolo bongo longole 3000 mbala moko hein voilà témoignage nous nous allons prendre maman chako oui na ba témoignage belé témoignage maman chako pardon ils allaient être malamu bon babi mutazanga ka défaut mutazanga mabe na été so mutakufini malamu bimaka azali pina ba défaut na ye azali pina ba qualité na ye nga maman chako bano sanga toujours ka leki nanga mona na ngai na benga yo mwana posa mwana nga na boti ndenge za beaucoup so lingyo okoma tindenga na zaboye ndi ba mama iwaso atwa ko simba kistité talanga na zabo de génération na doublé ti bino boye na doublé bino na continuer na banu ba to seka na biso wana to vendre au solo là vraiment et ça la kinga biona zakina ndako na vendre des stades to okuta ne sum ko musabi yo na bien mama na kati makadam mbango ngai mama pardon abi yo na komi na vista oyo talanga te ngai mama pardon na oya ici attends bébé na bébé réel abetka lisolo bongo ici to soina mama wana ici la bi o tsapo na ese mama te na okende kusaba gag mo boy na limité OK c'est bon benga nga mama na benga ici to kabone mama ke ngape na zone na ke na continuer na nzela na voilà à travers yo makamuso pe ko changer ta la caméra na bezo opesa ba yo mo dezo yebi ba kombo ya ba association nyonso ya théâtre na bezo opesa bango message moko ba konzi ya ba association na bino nyonso ba artiste comédien pesa bango na message oui message na opesa na ba association nyonso parce que nga mo pe na zona 4 na kati parce que naza coordonnatrice ya Pakosiko femme nationale donc message kaka conseil on opesa na biso nyonso ezala afare ezala Pakosiko ezala ITPC bomoko et mon vivant bomoko nani tokanisa président JP Massamba donc dynamique des artistes voilà de Lemba wana na moni Gesho Gesho président Gesho voilà et logo na rosenga pona bomoko ezali Shoga na afare ezali maman Marie-Hélène na Pakosiko ezali président Anosanzonga na kota basi donc voilà et logo na tokanisa JP Massamba oui et logo na rosenga na biso ni surtout wana
tous à la bomoko, tous à la soudé. Naïbi que tous à la même esprit, mais tous à la même morale. Tous à la même esprit, mais surtout à la même morale. Ma comme on a biso malibandate. Et là, au Marabiso Zanine, ngana lobi wata on a besoin pembe ni fanatique na ngabe ngana ko lobabe na se. Nzora ni mabe. Nzora ne bena se wana fo lo bango ensemble tant baninga bazala kina bino. Tant fanatique no yoka bena se wana à partager on a publier yango. Yango moni toujours à la mal réputé, ba réputation na biso à la mabe mingi. En tout cas, pour nous, mingi na papa masumu, pour papa masumu déjà papa na biso, do yende da diriger biso nyonso. Pour biso ne soit tous abana yende papa, papa ko limba biso te, place ma bezali au bongisi, donc et au salanga sengo mingi, au bengsaka, au salaka ba réunion zakata chaque fin du mois. Il y a l'association nyonso to na ba plateforme nyonso to wana. Au bengsi président, vice, oye bakaba idée. Parce qu'il y a beaucoup des artistes oyebi bangote oyebi ba idée na bangote. Pour artiste mususu bazali président na ba président pembe na yote. Mais biso to oyebi bango. Ozomona. Parce que tous ba génération bi sika oyo balela na comme papa masumu fort. Bon là par rapport à quoi faut pas ça l'effort pour ça na pembe na papa. Ozomona. Et là obebi ba TV comme belé. To comme na TNT. Biso na chance tant wana ba papa ba yebaki biso déjà tous na ba cassette na ba CD ba papa yeso déjà. Bana ba oyo ba yesika ba kemba mona YouTube. Ozomona. Pourtant mutu muso tali bona TV au mona ono été. Mais na YouTube azana succès. Au matin mutu bengo ba tuni boy. A c'était baga na besoin ya Samantha. Oh Samantha Mushi. Oh na hebieta. Ozomona. Oh oyebeta ndengeni akani siko nota muso finier. Nzo on effectivement oyebiete. Ozomona. Oyebete mais na poto kuna na réseaux sociaux azana succès. Mais on a qui dans les grandes chaînes beaucoup de ochara eta kate. Autant l'arrêter. Moi on est zala. Donc il y a un ancien vraiment président à ça rata par mois. Tout ça la réunion biso nyonso. Tout ça la réunie to sololi makambo etali artiste. Pour eux ça la bien pour s'il y a un problème de l'obika maladie kufate. Tout le rappel pour l'âme artiste. Tout ça la nengeni pour un artiste pour azala bien. Tout ça la nengeni pour un artiste ou à vivre bien. Vraiment Egozala et Sengo mingi. Voilà Egozala et Sengo, j'espère que bandeko bazola ndabiso bozo comprendre que maman 7e a so pesa penza ba réponse c'est là ba question nga. Maman 7e par rapport à matin ya maman chaque outil sur programme ebimité programme ezana ndeni ebimito ebimina nte. Non ebimité babimisaki ba auto bimisa programme moko ya fo awa to ebité makamone ezalaka ba réseaux sociaux nkani ezalaka ba bisi programme mo masambli maintenant réunion souka isa mardi à lobby isa mardi le 29 juin mardi à lobby donc réunion souka isa mardi ndeto oyeba ndé président masuma bengi bisonyo sotwana bon toute fois bengi bisonyo soté isa ce que makamorso la yena famille parce que famille ba ndoko zela bande kwa uta par-ci par-là bana tout ça yo ebika ba kokuna ndiko na bango bongo te mama na bango bongo te donc il faut bazalata ate oleka nango mais faut ezala yango réunion sous lobby mardi donc okende wana poto yoka papa lobi nini pour ensuite to basko nini ya kolela mama chako ba fanatique ya mama chako bolela mama chako na biso longo donc mama chako 1 chako 2 chako 3 chako c'est pas ça qui mokili mobimba chako ça RDC terre qui a monde chako ça qui a partout les amis de chako na Paris boule la maman chako bomoni ki na yebi kutina les amis de maman chako na Paris donc na yakati donc boule la maman chako donc ba fanatique na nyos boza partout dans le monde mbandaka o bolobo wapi matadi bo machela mwanda to di la maman chako donc ina mama beto panga beto ya beto camarade beto mutu foi beto ke mona ndia rave donc est-ce qu'on a besoin de soutenir donc mais beaucoup la famille nandi et me soutenir famille nandi donc ça mukia di mingi na initiative mais moi ça moi ko tuba nyonso qui élevé donc nzambi kana pe to ngolo mina kutuba mais mina kudila na initiative donc mambo donc membre mais ça la trop na vie na niveau ya artistique donc ya ke mingi en tout cas to dila ni ndenge balela ka mutu nyonso to lela ina honneur ya to singina ba continue biso mboka na basoda na biso général Kasongo FARDC en tout cas ba sécuriser biso voilà ça on a to comité là au moins il y a une photo sur la par rapport à na kato parole lelo oyo ce que landi ba programme ebimaki ya fo wana ba lobi programme na eza famille mutebi misango te eza pe
et bimi kaka bon et lorsqu'on a mituni eza famille de bimicité eza NTPCT sur eza nini et bimisi programme wana parce que le big non poser la programme ya maman ministre ya art écriture et art ce qu'on a habité na cesse na sango zotambola ke non bozo wela mbongo oyo gouvernement pour précibino pour bolela na mama chako bozo monte ke ezaka soni bon on nga pe na kaka kasi mais on a dit domaine non attention ce qu'on a na comité wana te yo za pour ça na bela mbasu atia bana oh ba petit président ba le sens ni président le sens ça on a vivre na vivre on tanga ta la mama musika ka na lo bagali bosa caméra na ta la mama musika mais le oui mais tant bozo lo ba ezo aider bien ezo aider ba fin na bino ezo fungula pe ba to ba limité so ba le mama bozo la mbongo non limité ba wela mbongo par rapport à ko ba ngba kufeli ba wela mbongo na ba président ndenge nini non c'est faux chef oui là je te dis vrai eza lokuta entre bozo wela mbongo te ba famille nde baza na besoin bazela bande ko ba yana non tu biso ngwa wati donc on est na ngwa ba luga ba baisse na bango lo ba ko sala ba émission par rapport na ba état là donc pour allo un peu ça info bien na émission na bien na makambu na ye donc a repé ça deux fois parce que lo moro boy kaka pour ka don kaka voilà voilà bon senti que ba réponse nanga et na ba question na ba réponse nango maman 7e le lo maman chako kufi et lo ya pasi komona bande ko ba comédien oyo bazana ba chaîne ya YouTube azole la zo poser moninga question azole la tomboli téléphone bazo mi filmer tout ça ils a ko honorer maman chako o bozala kana ye et bon eza ko honorer maman chako te ngapeta na yoka kyango ngapena za na chaîne mais et ça là qui ngai pasi mingi bon tant mususu sangona ndingi to yokela kyango le temps que obenga ka cameraman na yo aya ozomona eza moi pasi mingi na pesi da imbela cameraman na pembe ba ba ko la na maman na bon tonton moi amoga bien très poli comme vous azalo wa yo très poli donc ndé sala ke mutamuni gazur retard azana choc oui yango mutazur retard bino en attendant cameraman nga komara tikanga na zora déjà o image aux important peut pas côté na chaîne en tout cas population na biso fanatique na biso mona ngoma bete o so ba mona ke moninga zo lela pas zo filmer et le kana boma yengati ko na mutumo na poto atinelinga ngo azolinga ka parti wana ko biki na ina poser question mudalele ya Jackie maman le bini pona gabi zambe na lola donc ngamo na sekaki na nous mais bon toutefois tous ça artistes pas comprendre biso donc nous se fait les gars ndenge ba artistes parce que nous sommes les artistes il y a aussi un gars na basuda biso ya partout il y a tous les deux nini baza banguna na biso te tous ça bandeko na bango tous ça basi na bango tous ça bakamana na bango baleki na bango bayana bango donc ba protéger biso donc ba ko brutaliser biso na matanga si y a un problème cache ne yango toujours la tanga na biso tous mibeko ya mokonzi ya ekolo ndenge le bato ba cache ne nde ba ba distance tous ça ebele mais so tali maman cha kuna moito la résa tout juste famille toujours là maman 7e bino bozolo attaquer la police babi la police ils ont respecté binoté oui bien sûr les artistes comédiens mais aux moins que des autres comme ça na matanga maman chako ba tu mususu ba ko si nango kermesse ba tu ba ko ya wana et comme hier rendez-vous ya mabala et comme place ba mabala ekufa et comme ko zongela wana bozomona te bino mo ba artiste bozomona pesa souvenir oui ngana zomona mabala esala mawana na zomona ba artiste comédien ba zobunda place na ba ko wela basi bozomona te bozomona pesa souvenir bana mibali na ko boya otanga kombote moko abundaki wana image ezali OK nous on a évité ce qui va lobby kermesse c'est normal kermesse c'est normal yoka nabi c'est normal pour nanini oya kufi azamu na lichombete oya kufi ba jena morgue ba ozela ba kanisa mbongo pour que nous kunda ye beba zoemba mo kunda oya kufi aza chako tout ça ba artiste c'est normal ata musicien sera kufi au moins que non au sentir que non ba musicien mutu bazo ya wana ce que ya biso artiste ce que kermesse on nanini parce que baba réserve kanga so yebisa kermesse dans ça longo ndenge to tonda tonda kana o shona dans ça kermesse otonda wana masanga tapage na ba on a artiste te bato bakufela bandeko na bango suka na ngope o mona mutu utakufela mobangu azonda kuna mobile na ngai bazi kopa gigos bakosi ke mai mais basi masanga batie na kata zo mela mafana zo ya mobile ah je dis vrai
Nous avons fait les mois avant de télévision. Il y a des télévisions qui sont en banque. Ah, tu as beaucoup pleuré, mon frère. Viens. Télévision qui m'a donné. Laissez-moi des 4 bières. Ok, mon frère, c'est là on a un zoom. Et si, tant avant, on a comme ma femme. Ah, ça donne des foufou. Au monde. Balière kaka. Si vous avez un machin à confier dans ton reliaté, tu vas sécater. Te beaucoup za na souci. Bozana bino na souci, bozana bino na souci ya kati. Bozana souci, muta l'équipe so bozana souci azati. Mama ko yoka bana ya mama Chako oyo ya groupe na ba famille ba lobi ba artiste comédien on est bazana souci mama Chako. Te ba lobi bongo po bango mo pe baza ba artiste. C'est beaucoup c'est bon makam. Condamné ça na bango baza ba artiste. Ah condamné ba artiste té. Po bango peut en ba mata ngabe na ko fela président Mondorit. Bana mama Chako ba yakati. Basaka batapage té. Ngabe na ko fela président ngati. Basaka batapage te bafani be kuna kermesse bazomela bazolia mais wana ezaki jour corps ebimaki oh ti kutu non chérie ti kutu ka ne matanga ezalaki na nka wana donc babanena bango ezara na ngo to comme ça ngo gravité to mango polémique te rancune te chérie eza normal mon fils eza normal bébé na pese exemple déjà mutu akufela mwasa akufela mobali eza normal bébé na ngai. Tout même lango guerre te comme ni artiste bona boba le Chako te toujours de la Chako passe na motema et ate le côté le Chako to kanga jeune prière pour to vendre kaka boyete message ni quoi on a fait na duni message ni ko pesa bandeko bazo ko bundela basi wa message na pesa na bandeko ba bundela basi en tout cas ba luka kimia to se respecter to mi pesa na valeur na respect parce que valeur na respect baso marayango te valeur pe baso marayango te yo zo mona zo sala baisse na sala baisse na ngana matang nga banam ko na tomuka ki wana mais nga moko na tomuka ki avec cause tomuka na te na ko tomuka na tomuka na nani na tomuka ki avec cause te na tomuka ki na par rapport que no ba balongoli katafalque pour katafalque c'est qui dans le côté biso ki na kat ba bazali na libanda te mais ba yika ba picole ba katafalque ba boki vous comprenez et le on a sélectionné qui yangwana mais car na divagation ka boye muto yeboye avant dit non malheureusement na zana mbala théâtre te bon bat bazan ba fina ba sama na bango chacun a sa vie nae na ko la vie ya muto tena la mama muto te pour mani que non c'est un bagarre de la vie là désolé mais bolingo na bino bo sala ngwa ailleurs bo sala kinduma na bino te bisika matanga mama Chako ezali pardon kasi mbala théâtre pour moi pédé pour moi de bo sama na réseaux sociaux ozo bonaso batena bonaso batena logo ni bozolana bokom confier sous biso bokom olingaka bino pe bokoma sous basi suko mo ndemo moni basi bazo tula parce que bino mibali bokom olinga bino pe bokoma kaka basi ko la biso ya on na suko mobali kana moni mobali za propre makasi na sepela kana ite ya solo c'est qui mobali za pemele si daibo séparé oh my god as on tape trape madai mais o soba kama mobali c'est le colonel qui tambina on na pembe propre ata chokolo na propre yebake amame adeta ma belete ba mi banga mona bango suspect poudre er comme personne er no stambebo yo ka stam so to chila pona nzo na ipato chila ba mi belle pa poto ba mona yi tala niveau au moins de bon sambo ozana eloko no bien mais au moins so eloko mususu susu ekoto susu ozaza ki demo ezaki ndoki ozo posa na ke okobota ka okobala ka un jour ba no ba mona ozo mona bino mi bala tête bozo comprendre te bozana kindoki ubi bozana ba pacte bozo signer après tant kufa na ko manike no mama kingana lexisinga mama kingana lexisinga babla boso seka to seka na ngote ba contrat na bango ba signer na banganga na bango ba nena ko jira kango ba contrat na bango ba signer na banganga na bango ba nena ko jira ba contrat na bango ke ba ke kuna balali pa mninga ne mobali kuna salima kamuna ye ale ayena na télévision non atako tunga kuna zaka na via bongo ya bala ino mezaki ndenga salite wana te atako ngana bolinga non na ko kele. Ce n'est pas bien. Tous sont abattus, tous à la battue, tous sont disciplinés. PC l'eau qu'on a eu valeur. Bien ma casse, faut le niveau. Voilà. Ça mon mobile au canipe miss. Sentiment ni yozoyo. Boli misanga ba peda solo na bino ba peda solo te. Ba peda solo banga bazaba onde bazana bango. Na ba peda lokuta ba so kambuye ba pede. Oza pede te so kambuye pede. Tika pede na kwena tika lesbienne na kwena tika pede na kwena ba pede solo na lokuta bazandeni ba pede lokuta kasi oto mona réseaux sociaux c'est la kana bana mbala théâtre nini yango c'est pas pede théâtre ba ya lokuta basi ya poto bino okantaka biso ka basa théâtre ka tuzo bambana na bino na ba mi bala ba ko bambana na bino bino zo kaka basa théâtre ba ko bambana na biso na mi bali wana o pete mbali nga pete mbali te bambana na yo
Ah, bon, mon ami, mon côté. Mon bal, on a pas mis le jeu. Ensemble, là. Après, le habito, comment ça, mon poids, Nico. Déjà, voilà, protéger l'eau, protéger l'eau, vraiment. Donc, comme il a su qu'il y a une émission, la mission, on comprend qu'il y a un plateau dans la musicien, mais dans un artiste, comédien, Balobi, ceux qui sont artistes, qu'on sait que ça la rabia, on comprend pour la série mini. Pour maman, bibi, si c'est Gabilo, moi, battez les locaux, protéger l'eau. Maël est toujours, nayo peut me tirer, qui va publier, et ça la mabé. Voilà, maman, c'était bagarre, comme il a su, dernier message, nayo, PSP Bandego, Bazali Banda, programme, il y a bien. Parce que le programme on est à ma belle, le programme il y a bien, bah dédicace et ça là vraiment bien. Oui, en tout cas programme le soit bien dans ton PC en côté. Mardi dans le bagi bien mardi tu as la réunion souka na président na biso masumu de blender. Après on a des suko troyer ba suko journée matanga et gobima. J'espère que vous aurez info on a sur place. En tout cas merci na ba fanatique na ngani so obalingaka Mireille Touba 17e bagarre. Wana moni ndeko na Bernadette Sassi. Na moni ma copine Alice Iyeli moi ça moi ça tourne dans le coup moi c'est mon bien na pesi bambote ebele na libota na bana no nyonso donc vraiment na linga komi na porta ko na cœur na pesi de longues jambes José du Moine na pesi mbote na Londres na pesi bande ko na nyonso ba camarade na nyonso sans oublier Fanny Kizaka na pesi mbote ma petite sœur chérie yaza na Paris na pesi mbote na papa oyangai odra na social 7e baga Pekos Fumuto vraiment mon papa que j'aime beaucoup na pesi mbote na libota na Emo Bimba na PSP mbote na Yemoko cordon Gucci Sinda bomela na bino babulu kutuna bino botikela biso Sinda po yango nezo bikisa ba malade belé ba malaria nyonso na kati donc voilà na PSP mbote na cameraman na bien ya propre o azara poli Daim Belani donc na PSP mbote belé bisiko zali donc pourquoi pas la patron na ngai wa botama les 30 na PCP ba joyeux anniversaire na ye en tout cas mbota mailamu na yebi que la mystérieuse ba champagne ko mela makuna donc makambu so vous allez bien nzambe na lola a protéger a baksa a protéger oyayo ba bi protéger eloko yayo eloko yayo saka mutuka te saka ndakute protéger eloko bazo bebisa libanda il faut protéger yango ndeko mobali protéger eloko na yo voilà maman septième na eloko linga ki mangai j'espère que mon vidéo mo tambola ya ndeko moi Karine Mokonzi o batu bayebi azali journaliste ako moko maki musicien moko alongo na akomi artiste comédien lelo azobinisaka tolo na ye mabele nezoko ningana nazoko yeba te soki akosalaka nini biloko na ozomonte yazoko si ça peut Valère ki bomwasi wana sko tuninga pour répondre oh chérie donc ça la vie na ngana ke lona ko peksa na vie na c'est normal. Voilà, et ça normal tête ce qui va unité ya le mélange. Ça la vie na ye chacun fait sa vie. Oh ça la vie na ninga amoni ga salela na yeba un jour akobotaka akobalaka. Succès baluka ngo bongo te base baluka ngo bongo te wana za ba pacte o bango ba signer na banganga na bango il faut osala loko boy na ta ese munoko nga c'était bagata ngoma muto ngana opesa nde conseil banganga bokende wana bokende na bino na ndenga kimia bomba bamsino mo samsa banganga banganga ba tomboki banganga bitema be banganga tenga ngana sebena banganga ngo donc ce que ben so o mange o comme na succès o zoya société allez a publier ba photo bo salaka na kala kemba ndo kena panga na yo ça manga longola bila moko longola te po okosamwa na pesi mbote na mama Véronique Biaka na Canada na pesi mbote na Yabo Alima na Dakar na pesi mbote na Charlène Toubadi wana moni papa Bondal na pesi mbote Ngunji na pesi mbote bisiko zali Charmante Toubadi na Serge Konde na pesi mbote na pesi bana nyonso matadi mbote vraiment to sona boki te bika so na pesi ba mbote te mabe wana famille nanga wana moni noko na ngai tonton nanga Adida qui c'est des londoniennes donc na pesi mbote azape na Kim Awa ba bon séjour mon tonton na pesi mbote na famille nanga Mopimba na ba fanatique nanga nyonso o alinga 7e bagarre na o alinga 7e bagarre te na pesi binombo te mingi pe na merci mingi wana na mondi na benga kena ni petite sœur chérie grâce à Feelings grâce à Feelings deux personnes grâce à Feelings c'est joyeux anniversaire à toi moi ça pembe moi ça talent à Botamaki le 30 juin joyeux anniversaire à toi ma petite sœur chérie na lingara mingi na pesi pembote na pasi manule ma passa ma copine chérie na lela fort na pesi bombote belé bisiko zali na pesi basi nyonso ya monde bambote belé pe ba mes condoléances voilà merci.
Merci maman pour numéro de téléphone c'est plus 243 89 39 708. Ozwanga moko oza garde corps. Merci. Voilà, merci maman pour notre temps on peut s'agibiso vraiment et ça linga vraiment bien koyoka obimisi ba biloko boye au chauffer bato ba yeba ki pété ba yebi mbala moko. Parce que ata mame pela mbote. Ah Motena, la grande star mène à Mboro, la maman la biso moro babi, maman mora chaud, parce qu'on l'a bien fort, maman paye la mambote bisoko zami maman. Merci na bande on tout babeta ki libaku ya malamu ya Rolanda ngai na la Mystérieuse TV. Ezao ya bino bongo problème mukendi, wazaki bongo na micro mo na suka ya bamukendi nyonso, tozo sala ka musalati. J'espère que eloko ya kosala ya lobeso sezati, rien à commenter, na recommande ça commenter ni boy ki maman 7e masali, alobi de tout, presque tout programme matanga mamuto. Ce qui est le bazar pour y est à cause du gouvernement et négligé bango et ça bangoté et ça gouvernement mais to groupe ça peut mbela na ba konzina biso mama ya ministère ya art culture et art ta la peine ngamba ba comédien sunga bango et ça la vraiment bien merci na ba abonné na biso tout vous allez toujours branché pour Landara à la Mystérieuse TV. Vous allez vous abonner, vous liker et vous allez vraiment bien. Merci de la patronne à Balobi, maman mon consi, maman mon à la rapère qui s'aga, maman Globi la Mystérieuse ou à Robot Tamara Morolomo les 30 joyeux anniversaire. Fin du sexy Balobi. Mbotama ilamu tout le monde a dit bongo ngai na bino mbala ya sima Balobi pour le sobo kati na robo kati. Merci na Gauthier na Montréal balobi mais la boulou kutu melanyo so merci na tirer la biso parce que yango mutezo bigisa pourquoi pas na dai o ya simbi caméra merci na médaille mbela na balobi merci na bino tout ngana bino to mona ni bongo mbala ya sima bye. Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah.